Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député lelo mercredi 11 novembre 2020 masolona député to solola ka bandeko nangai to pesa na ka ba info to sungana ka ndenge na lobaka na bino yango to sala ke fort atako des fois il arrive que nzoto ezali kotungisama to sala ka onka pona bino boko isama te na ba info ya lokuta bako saka bino te. J'insiste toujours, sans imposer, mutuke olanda biso kaka te, na imposaka mutute, na loba kaka, soki olingi kolanda eloko kolinga, landa, c'est aussi ça la liberté, c'est de votre droit, mais kozonge lande biso te, oya koloba ke no, ande ko Eliezer, koloba kite ainsi de suite, toloba kamikolo nyonso, moko, atako nzoto, ekotungisa, on s'efforce pour être à la télé. C'est pour vous informer. Parce que nous estimons que le moment est très crucial. Ngonga ezangonga ya blague te. Ezalabana na bino boy sabango ke ngonga oyo ezangonga blague te. C'est la République ou rien. Ezangonga ya bamakambu yango bomoni mikolo nyonso to sala ke forto pesa kabino oyo sengeli na bino ezapambate. Lelo toloba kitokozwa ba audio na bino pona botanga ba kombo ya bato oyo ba debosha et pas bato akabila. Botanga bakombo na bisika babuta toloba yango tokoya kozwa yango mais en attendant to pesa bino mo info UDPS azali ko marché samedi oyo pour soutenir ba consultation initiée par les chefs de l'État et cause la marche moko ko salema sur toute l'étendue de la République et cause la kafu kafu Nene Nkulu ministre d'État en charge ya travail et prévoyance sociale lobby alinga cha bima beko banga l'État. Ozo kende wapi. O naza excellence. Oza excellence. Vanda kuna. Bloqué. Kaka kuna na aéroport. Et le DG Abdallah Bilenge aux arrêts. Alati teni o biso tolata. Alati teni o kamere alati. Alati teni oyo. Frank Diongo Chamba. Zekoko Mulumba. Muyambo. Teni o tolata ero Abdallah Bilenge a kosala ba prière a kosali ce qui a kobima poursuivi pourquoi pour la gestion na détournement toloba ki makambuya toloba kamikolo nyonso makambuya bago passe na koya ko pesa moi précision moko mais il faut te rappeler que ndeko wana Mzee Laurent Désiré Kabila alongola kayi a bengana kaye aya kovanda na magui moko boye comme DG nommé par un ministre à portefeuille après avoir été révoqué par l'ordonnance présidentielle il y a Mzee Laurent Désiré Kabila mais sous Kabila Joseph c'est un arrêt d'un ministre et DG il y a RVIA bayo ko sala makambo ya coalition bazwelie ordonnance, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et confirmé il est DG. Mais nous savions. Ngai na kenda na lobana bango makamubozo sa les ayangote parce que na RVA détournement et leki. Muyibi et leki kuna. Go passe. Ils ont coté ça 7 millions, plus de 7 millions de dollars par mois. Mais bango bazo déclaré 1 million. Débat va couper ça va tous les sons lobby azwami na lobaki na bino mukolo moko akolela alali kuna mais jusque là azali ko jurer encore na présomption d'innocence parce que na lobaka na bino l'acte de naissance d'un crime c'est le jugement mukolo banzuzi ba kolobaki azamu yibi to kozonga to yibisi bino ki azamu yibi mais awa azana ko jurer na présomption ya innocence na ye ndeko Abdallah monsieur le DG bonjour ouais. Oji place tolalaka. Mais na kati wana bandeko na ngai eloko boko bimisa mususu ezaya que quand l'FCC fait croire à ce genre à quelques membres bao bazolala nanu bao ba comprendre que ils ont toujours le pouvoir à sauver mutu. C'est le temps ya bango ko sentir. Bilenga kei. O ba marose balobaki intouchable wana soki osimbi Kabila akei prison. Bamaros moi mobali ya nini ya Foner
wana batushaka te wana okotanga te bekon azana kati nenenkulu oh excellence aligabima bekon vanda wana on a zokende ozo tambola chef de l'état habité et vous aurez encore le courage mais pendant ce temps eteni azana boende akeko tambola. Nous allons voir où se trouve le pouvoir en réalité et qui a le pouvoir, qui ne l'est pas. Parce que quand on crée le chaos, on doit s'assumer. Et dans le bas qui n'a pas de co, bisika na kenda ki lobi na conférence, na réflexion ba benga kingai, et pas bande ko na le bas qui n'a pas onke, boye bisa bande ko ke tozo kende vers le chaos, bitumba. Lokola ezana batu balingi ko désarmer te qui continue pas à défier Félix, à défier le peuple. Je vais dire à quelqu'un qui m'a appelé hier de la diaspora na lobi papa, vanda na yo. Omunengo zawana, vanda. Oh, na lingina lo bafayu, na lobi vanda. Oui, bien le côté. Nous sommes des détenteurs de grands secrets. Autant que docteur Nkega ke na lobi vanda. Na lobi vanda na yo, vanda. Betela biso ma solo ya Trump, betela biso ma solo ya Macron, betela biso. Mais awa, vanda. Boza la kada humilité, bo mikitisaka. Onde comment quoi benga ngai aloba ke bemba na lobi vanda. Ce qui ozala kamutu ya komikitisa ulinga jo tuna ngandeko dossier za ndenge nini na pesi yo na lobi tala eza boy. So ngando ayebiso ke ngubu akobela fondi mati parce que bango mibale bazaka na mai. Ne prétendez pas trop connaître. Tozana Ngonga, ou c'est la République qui gagne, ou c'est l'individu qui gagne. Je dois féliciter. Bande Konangai, oh, nous sommes en consultation. Je dois vous féliciter. Je ne cesse de féliciter Moïse Katumbi Chapwe pour le courage na nenga yaki ao. Et hier, on me rappelait, il y a une intervention na l'Union européenne à côté, Bazalaki na Cécile King. Je vous propose de les suivre. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Les tueries. Les gens se précipitent au dialogue. Ici, nous sommes en train de chercher de l'argent. Je suis en train de demander à l'Union européenne et à tous les partenaires d'installer aussi un tribunal, comme ils l'ont fait à Arusha, à l'est du Congo, à Beni, pour que l'impunité puisse cesser dans notre pays. Wanezala qui plaidoyer ya Moïse Katumbi Chapwe na Union européenne akosenga tribunal bozwi maloba na ye bozwi maloba ya Mukwege bokomona ke ba congolais batambola kata swape ndenge moko sauf Banchor na lobibo ba congolais batambola ka ndenge moko sauf Bandoki. Mais c'est que ces gens-là bazaliko vivre na eloko moko omoni bato ba belaka maladi babenga kangoni schizophrénie. Mutu azana monde mususu azomona ke yazana monde ya bien. Il est dans un monde réel. Azana un autre monde azomona makamususu mais azomona ke azana raison. Même un aveugle muto ya mona kate ne peut pas sentir aujourd'hui que bitumba ezali entre soit la République, soit les individus. Bande koya FCC, balobi na bino, lobi na tchela kibino, extrême moko. Oyo na lingi bozo kaka kamwa ya mke oyo. Oyo kolobake, ezana loyauté. Loyauté à qui? Na individu Kabila, au lieu de sauver la République. Bolan. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, il faut qu'ils entendent ça. Parce que, chers frères, la loyauté est de loin au-dessus de la corruption. Les députés FCC, ceux qui sont allés, ceux qui ont été victimes de cette imagination, ils sont revenus. Ils sont revenus et le moment venu, nous allons le prouver. Donc, cette majorité qu'ils cherchent, une majorité factice, n'aura pas lieu. Voilà. Batu bazo kufa mikolo nyonso yo pour la loyauté. Comme conséquence, babandi ko saboter. Bako saboter. Toi qui régis des eaux. Annoncez que semaine prochaine,
bon maye kozala te batumbala liboso basala 3 mois bafutaka bango te. Ça ce sont les syndicalistes de la régie des eaux bazolo. Papa bozozo biso lokola bazoba na to couvra makambu ya impaiement te na régie des eaux. Bino pe bolingi bokota makambu yango mukolo moko akolela maye ezanga soki DG wana kozala maye ezanga ko akolanda bilenge. Vous pensez que les gens blaguent? Ceux qui vous ont posé à saboter, saboter, vous sabotez bien. Mais basi na bino na bana na bino wakolanda na bino na fufu kuna makala. Bokolata teni o biso tolata. Continuez à saboter. On vous donne l'occasion. Continuez à saboter. Bakosa kabino ke bakosa le côté. Mais na lobia baba marose bakei babilenge bangwana bakei. Les gens iront moko. Tozana ngonga ya blague te. Omoni bakuluna bakokende kasese bakokende place ya okata bilanga. Mais makala oyo bokotonda. J'annonçais ça avant que to koma na isika. Na loba na bino mukolo moko akole. Mukolo moko akosili sa carrière na boloko. Ceux qui bolingi ko sale la aste bozo défier. Mais kako défier nene nkulu azongiti. Azo se balader. Bazolo banaye, akosale le côté, ata fa kitu. We wende tu. Yana fa nini? OK. Wende tu. Azongi te. Azongi. Vous allez sentir qu'il y a des choses. Je dois dire merci na bandeko tuba yambama kilobi. Justin Bitakwira. Nasuka, j'ai aimé seulement le qu'on a eu à Suka. Alobi que maman nanga aloba que tangu batuni eme yo za muto FCC oye awa okozwa soki ba problème. Ya lobi grand-mère aloba nanga que yo za général okotika la jamais kozonga caporal. Grand-mère, merci hein, félicitations. Si lelo tangu Bitakwira alobi que général a kozonga caporal te. Ezake bakotiko kommandenga lokola mwana mukite. Il faut koza la responsable bandeko nanga. Bokoza la batabati wapi? Bokoza la batabati wapi babenda kabino na singa. Depuis babandaki kokosa bino. Balobaki na bino. Bon, Félix a kosala boité asali. Félix a kosala boité asali. Félix a kosala boité asali. Lelo nenen kulu. Asali insomnite. Félicitations à grand-mère Bitakwira. Général a comme caporal te. Bokozala ba caporal ti wapi. Et vous voulez prendre nos collègues députés en otage modèle 1. Boye bisangai. Ndenge tozala kawan 338. Bao bazagate baza moins de 50. Bao balia kambongo bao batusha kambongo. Lelo batu bazolo bake bazo corrompre ba député. Admettons que bazo corrompre bango. C'est parce que botia bango na ba condition qui ba corrompre bango. Ba corrompre bango. Admettons, oh 7000, admettons qu'il y ait 7000. Donc 7000, bah honoré, bah député. Au lieu de vendre ça, bah on peut ça, $300. Donc quand même la logique. Admettons que la version est vraie. Il y a que non, $7000 ne va pas ça va député. C'est-à-dire bah honoré, bah député. Bino aussi vous payez ça bah combien? $300, $500. Et ce monsieur-là n'a de compte à rendre que na banane. Tous les commissaires spéciaux au bonoma noma, ba o bazana mandaté. Bo kipe bango, bo consulta ka bango, bo mona ka bango. Bo mona ka bango ta. Les loba députés wana bazana ka moins valeur parce que bazana mandat. Ceux qui va voter bango te, vous allez les oublier. Et moi je suis député, je sais combien nous souffrons. Je sais combien nous souffrons. Toya kotika batu. Tokoya kobeta ba masolo ya ba $120,000, ya ba $80,000, na ba $60,000. Tokoya kobeta masolo awa. Eza normal te. Toya kotika bino te. Même nenge toza ba député wana. Toko vanda pe boye total nani ba vota ki na combien de voix. Ce n'est pas parce que ba tie bino allez. Bo tie ba tuna ba condition moko boye après bolobi non. Un voleur qui crie au voleur. Bino okolo ba makambo corruption tokoyana élément oyo ndenge toko loba eloko nini ya malamu. Je dois féliciter Jean-Pierre Liaou. Dire que il faudrait qu'on a la direct Mokonzi Mboka a biangi biso na cadre ya ba consultation oyo a initiaki
à bengi biso en tant que bana il y a président fondateur, il y a UDPS. Il y en avait 4 dans la carte il y a UDPS à l'époque. Tata Tshisekedi, Tata Liaou, Tata Kibasa, Tata Mbwankien. Bongo biso kwa bandeko na ye, tozali biso nyonso na ye elongo ba héritier. Il y a esprit moko. Il y a vision moko. Moto na identité na ye, où qu'il puisse aller, akende wapi, esprit wana etika rebelle. Esprit wana ezali koluka d'abord état de droit na mboka. Ko lutter contre l'injustice. Ko sala te démocratie ezala une réalité, pe ko bunda pona progrès social. Inkoloba bien-être ya population. Côté ya population liboso. Voilà pourquoi to hésita kite ko sangana. Poto ya na kombo ya bana nyonso pe ya ba fondateur misusu bazali mingi poya ko pesa ye maboko makasi soutien ko bateto soutenir démarche wana parce que na mboka faut pas causer la moto epela nanda ko po bato nyonso baya ko boma yango soki molinga ebandi ko bima boluka esika moto ebandi boboma pe boluka ba solution nazo senga na bayi politique toute tendance confondue baye bakotia ba intérêt à population comme priorité totika ba intérêt o ya biso ya ba parti ya ba famille nanu pembeni totala intérêt à mboka parce que biso nyonso tozeba lekinzela taba lobi ndeko sidika dokolo akufiliwa ambaka biso nyonso tokoleka Kongo ekotika esengeli moto na moto atia mai na vino na ye pona koluka ba solution eloko yaze kosala yango wana alobi alingi koyoka bato nyonso soka zaka moto mosusu akoye pe kozwa ba décision moko asaki discours moto nyonso azalaki aloba mais a jouer na sagesse alobi malamu ayoka ba couche nyonso ya ba congolais na oki bayambi na ba artiste aleko yamba na ba femme maraîchère engo bate moto ya dali sous citoyen azaite ayoki bato nyonso ba acteurs politiques ba acteurs économiques, ba acteurs sociaux, pe azui bongo sima ba décision conformément na rôle na ya tant que tata mokonzi ezai rôle na ye akozwa ba décision o esengeli na banza ke nzambe akosunga ye po ete azwa ba décision ya malamu mpona mboka na motuna na yo te mambo ya PPRD makambo ya mboka etali PPRD UDPS UNC MLCT etali d'abord ba intérêt ya mboka ezali likolo ya ba intérêt ya ba parti na ye comme député PPRD nazali député PPRD pe lokola atako na ye na casquette wana te mais nabimi awa lokola député PPRD bapesi nga lome awa te na po bazwa ngai na koma député UDPS non nabimi nazongi nakenda ko napesi makanisi na ngai epai ya tata mokonzi elongo na bandeko na ngai Augustin Kibasa na David Mbwakiem pe toleki nzela basusu pe bazali koleka na moni ba député bebo makati ebele bazali kopesa pe makanisi na bango na oyo ya FCC na oyo ya na moni bango na kati au moins soki ozali libanda ozoyeba te makambo ozokoleka mosusu na kati ebele bazali awa bango nyonso na bao bazali kobeta maboko kuna mosusu na moni bango awa moto na moto akopesa oyo ya makanisi na nsima pe nyonso bazali awa te nde mokonzi ya mboka vous savez azali au-dessus akoyamba pe ailleurs malamu moto nyonso apesa ye makanisi nde ekoede ye azwa ba décision malamu mpona mboka. Félicitations Jean-Pierre. Je dois encore féliciter Bitakwira. L'héros du Congo, je dois y être. Parce que qui frotte au Congo me pique. Et de deux, on n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle. Et comme dit Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les deux yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix.
à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle. Et je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Uvira ou à Fizi, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le coin du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Maintien de la coalition ou pas? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait y avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire qu'on déchire les habits. Moi j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, évitez les couteaux, les machettes, évitez les rasoirs, allez chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre ensemble, c'est le symbole de raccommoder. J'ai parlé donc de la paix, que je tends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'Est. Et nous sommes. Cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Que dirait la grand-mère de la création de l'Union sacrée? D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat politique. Je vous remercie. Félicitations. Patrick Mouya, il y en a pointe. Il faut quelque part là, hein, quelque part, c'est une question en Mboka, ce n'est pas la question de Félix. Moutoua Kosate. Vous voulez encourager Batu, tu vas na bango 18 ans, ça les locaux mon côté, batiki biso na ba condition, tout ba minéré na biso tout, ba signer ba contrat jusque na 2040. Félix azana nini wana zai. Na 2040. Batu na bango ministre na bango amini wana bacha, asali marche awa, marche de santé entre guillemets. Bazo finga ka Félix, bazo finga ka ministre en fonction. Bazana conflit na yena gouverneur ya province na ye. Ya Okatanga. Oh bazo wele la je ne sais pas leadership. Mais aye awa salisa ka marche de santé, ba finga ka Tshisekedi, ba finga ka Tshisekedi. Bozo mona ye pamba après, oh bazo sala, bazo kende ko sa mona ba chef d'état. Ba kende ko mona ba chef d'état. Ba kende ko mona. Aéroport wane komi ngai. Avant mutu akenda bani komituna na obimato na obimate. Aéroport wane komi ngai. Vous blaguez avec les gens, vous avez quelle diplomatie? Ceux qui posent la diplomatie à Malonga, balinga ba sanctionner bino nenge ba sanctionner bino kitunga mobimba wana. Bobani ko la sa photo, mais voilà, Joe Biden ainsi de suite. Ils viendront faire la politique de la RTC ici. Ils a pas si pour nabi. Ils a pas si. Yangona lobaki même bandeko. Ceux qui sont proches et viennent à Martin Fayoul. Dans le lobby, il ne faut pas que vous soyez utilisés à ce point. Ils ont malamuté. Bataki makele là. Oh makama minembo basalini. Lobby on a annulé. Ah monsieur. Dans le lobby boy, les capés dans la télévision, aux a courage à Koloba. Lobby on a annulé ba PV installation à Bourgmestre à Minembo. On a annulé. Boni boyko. Pourquoi vous voulez donner les béquilles dans FCC? Pour la nini.
Et vous allez supporter la responsabilité. Ces gens-là, 11 spoliés, bandaku, tout y a l'état presque. Na gombe, basis, na kotek. Et là, on y a malaum basal. Ndege tokoloba awa, place coordination, il y a TNT, Ezali. Lupangu wana menace, il y a un certain monsieur Abimi Kunasoki Joseph Désiré Mobutu Kambale. Oh, Azobi Mawana, na jugement, il y a une semaine après, il est entré à Afdel. Il y a raison, une semaine après. Afdel et Koti, na Kisasa, ben installé ma Kamunyoso. Il y a Sambi, a vu déjà jugement. Sambi a vu déjà jugement. Banda quoi l'État est si la nengwa na spolié. Et ça continue. Vous encouragez les temps. Ces gens-là, quand on dit on doit mettre en place ba juge o ba kotiko servir mboka. Te, bokoti wana. Na biso to ko sala mise en accusation. Boyoka ka soniti. Boyoka ka soni. Bolingi bodembela o mukwege. Ngana zo comprendre te. Botala photo ya mukwege na Tshisekedi tangu bakutani. Elenga modèle wana tangu bazo seko zomona ke retrouvailles ya bana mboka. Yo fandi wana ma docteur Mukwege a fait quoi? Bokende les manipuler à FCC. Bino bokani to yebi binote. Les manipuler à FCC bato modèle wana. Et vous pensez que boko ça va tout temps qu'on sera là? Okosi na tongo na recadrer yo. Okosi na poko na recadrer yo. Okosi na recadrer yo. Le kuta wana boko luka place à okosi là. Il n'y a que 2 temps, je le dis, je le répète. Quand Yabana Mboka, oh balingi ke Kabila, nabatuna yeba ke nelibela. Ce sont ces gens-là qui vont aux consultations. Naka ya FCC na balie na ye, bayokana ke bango baba naka, oya Betty Félix Okoto, oya Betty Félix Okoto. Vous pensez que banegonanga, la question que je pose. Bino boyeba ke ale to kwa ina mapata kaka nengwana. Cette opposition ici, avec qui on n'était pas. On était avec tout le monde. Nenge basawana ba yebi babiso. Biso peto yebi bango. Muto akosa muto azata. Na je connais les joueurs et leurs jeux. Bango pe ba yebinga. Olinga kabonganga. Oui, nazolo bangai. Na yebi joueur nyoso. Yango na lobaki nande komo. Oh, omani Mukwege. Oh, omani na lobi Vanda tala makambo Trump. Vanda tala makambo hakuna. Oh, mutu moko proche mbema na lobi komo nani? Na lobi mutu wana yebani hapo. Mutu moko proche mbe asali nini? Vanda boko saka bato bozo kosa ceux qui n'ont pas le temps de suivre des choses sérieuses. Boko saka bango. Ce n'est pas dans ces pays là muki kaka boye. Obandiko kosa totalio. Le PV d'annulation, on a annulé le PV d'installation à Bourgmestre Aminemou. Ayez le courage de passer si c'était ça la raison. Beki à FCC. Vous avez ça, Ngonga Ekoya, où nous allons utiliser les armes non conventionnelles. Tokendekaka. Ils sont en train de tous spolier. Mboka est en danger. Vous ne regardez pas là-bas. Vous créez parce que Bino va payer Bino. FCC. Balobi, ok, non. Bazo corrompre, bazo pesa bango 7000. Mais Botuna, FCC. Asia Sangisa, député na ya pesa bango combien? Même alors, mon à l'État. Ce qui va payer bato 7000. Donc, baza bato ko féliciter. Que bato ba ko pesa ka bavandi si batata. Ba ke kingakati kuna. L'argent qu'on a donné avec quel nom? Baké Sosimat, place ya candidat malheureux gouverneur, oya ko pesa ka batu mbongo wako luka ka batu ko pesa ka bango mbongo. Baké GB, c'est mbongo oyo ba pesa batu kombo na ngoni. Et vous voulez donner des leçons aux gens. Yango wana bande konanga place coordination à TNT Zaliwan, bakanga ki même cordon, ya TNT akena nuboloko parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti avec un jugement. Moussala na bango yangwan. Tout a été fait. Bazolou Kaka faut concrétiser. Je vous ai parlé, il y a concession à la police. En face, il y a poste. On ne doit pas déguerpir la police comme ça. J'ai appelé le VPM, j'ai dit non, ça ne va pas. Et puis, c'est la même chose. Bah, interpeller. Ils ont tout vendu. Même Ndako à l'État, Ndako la police à Zali. Parce que Bango Bazokeni. Et puis, non, qui prétendaient se battre, vous leur donner les béquilles. Boyokaka Soni. Boyokaka Soni. Bozela na ntozo ba audio na bino.
eza soni na mawa mboka oyo to banda na ba message na bino ya liboso. Oui, c'est léger. Bonjour. Bonjour. Nina lubara ba déboucha na ni na PP na MLC bazwaka nini nani François Mwamba baye kozwa nani Thomas Luwaka Germain Kambila baye kozwa ministre ya bandobi na bino mingi akapela ona negwa keome na IDPS baye kozwa ba Chibala baye kozwa Sami Badibanga sadi mo bato belé sadi baza bato te que non ba opesa bato neti conseil à malam je crois. Merci. Merci. Voilà, atangi quelques noms de Kozwande Gomusus. Tozwa Ndekomusus. Bonjour Ndekomusus. Bonjour. Depuis Kitambo. Oui. Bato bakenda na FCC baoza bagini bakopoza makasi bakenda na FCC bake makasi eza Bruno Chibala o amona ko moya ozonga te. Eza nene ingele photo. Badeni Kambai. Baza tellement oui. Belé baza tellement belé bakei na soni bakozonga sikono opposition te bakozonga sona ni si matiponi baoka soni na kati pona kusata. Ok. Merci beaucoup. Tolingi tozwa ndeko mususu parce que tolobaki tokozwa quelques messages na bino tozwa oyo. Bonjour papa Léger Tambwe. Bonjour. Pembe spesa moninga sourire. Oui. Papa Léger Tambwe ngana kweba kaka batumye bale. Bruno Chibala. Na Sami Badibanga. Papa Léger. Na kosenga na yo opesa pe baninga nyonso sourire lelo ezadi ya 11 de novembre 2020 ezali date ya indépendance pe ya Angola kopesa sourire na bato nyonso baza na monde bazo kofete fete oyo ya indépendance ya Angola esa bango sourire Papa Léger ekosala bien ngai mpe nazwa sourire. Bozo mérité kozwa sourire ya lelo. Bonne fête de l'indépendance na bangolais nyonso tout parce qu'il y a les Angolais et belé ba pesaka awa basita ka bandeko na bango ba congolais sans tenir compte ce qui a ndenge nini. Bonne fête de l'indépendance pour na bandeko tout ya Angola mukolo mwa lelo. Merci beaucoup ndeko nangai ezandengo ana tozwa ndeko mususu. Mbote ndeko Léger. Mbote. Nakomona nga Isaac nazobonga parti États-Unis nazopesa kombo ya ba opposant oyo FCC a déboucha. Wana Bruno Chibala. Oui. Tokena Badibanga Ntita IDPS. Oui. Willy Mishiki. Oui. Tokena José Makila partenaire uto ebanite. Thomas Luwaka auta na MLC. Baza teme bele soto vento taba ono so. Lisanga bonga. Ntengo les amuke. Na muta suko ba otiko développer mikolo Daniel Tsaf. En tout cas, tozwa ndeko mususu. Mbote mwana kolo lupango. Mbote. Ijel ngai komona ngabili kalubi na zambi. Oui. Omoni bato ya FCC wana. Bato wana baza bandoki. Bancho. Tala prière na bango wana bazolo. Bazo prier ke Nzambe toeko tika président na biso po bato bakufi a violer constitution tolingi bato bakufa. Na période na bango. Bato nde bakufa ki na période. Po mutu wana bazorobela Félix ayebi kobwaka makila te bango nde bazokobwaka makila biso bato tozaki na Lubumbashi wana soko ozo tata Kasumbalesa okomi na nani na ferme na bango wana oya eza na Lubumbashi na te Kisanga wana soki mutuka ekuferi yo wana mais il fallait omona bazo tia masasi lokola ndenge nini eza bien batika ba aventure na bango wana yebisa bango ke botika ba aventure na bino bokende na bilanga bofanda tour na bino si esili. Merci. Merci beaucoup ndeko nangai parce que même temps ozomona moto alinyalo bake moi docteur Mukwege o bosali bo mais docteur Mukwege yemo balobi ke le chef de l'état o azama boko permettre asimba makila tete siko bolingi bo tuti sabanani ba mito batu mutsala na bino ka yangwana après tozobundela mboka banchor.
Papa boza banchor. Pardon. Pour ceux qui ont tali modèle bato bazali ko se comporter nande na tunaka d'abord boye siko tangu bokosaka bato wana bokanisa ke bato nyonso baba zoba bino bokosa bango kaka ndenge wana ali okosi na yo oleki d'abord elongi na yo wana eza elongi ya elongi na yo wana eza elongi ya mutu oyo akoloba likambo sérieux eza kaka ndenge wana et puis vous pensez que nyonso ali eloko moko te biso touti kokoma touti na mapata toyebaka makambo te et vous cherchez même à nous apprendre ce que nous connaissons eza compliqué tozwa ndeko mosusu papa Roger Ntambo. Oui, Mamu Chabwelen. Mbota na bino. Mbote. Ngai Mamu Chabwelen na California. Na yebi. Tango basumba kichibala. Bayi kusumba na badibanga. Bayi wakite makambo ngwe kubalukila batu. Na lisanga bonganga. Nzambi aza kusala umone makambo ibalukiti bangote. Ya sol. Bafundi na chibala lobi chibala abuma edepesa itikala kaka ya chibala bazo nanda ku ya UDPS itikala kaka ya chibala bafu chibala fundi na bato edepesa ti na tribunal age kusambisha bango nani kufa edepesa kufa itikala kaka ya chibala papa representa lelo za la kalisu wapi na moni pe bakununa wo ibalobi bakenda kutika nguna kanyema bakitina mbujimayi mbujimayi uzasika ya kusala loba nayo anga bale bibato wana bazaba kununa te bazaba nyorwanda ndi bapesi bangu bakubanda na mbujimayi bagaye kupesa bangu babunduki po bakenda kubuma baluba te ane za lokuta Nzambi. Merci papa Ntambereze. Nzambi apambula yo na misala nyonso zali kusala. Ok, tozwa ndeko msusu. Bonjour ndeko Eliezer, félicitations na ndenge o répondre bango vraiment. Merci. Bango bazobosa na ke bango ba BBC police na biso ba kotisi ba infiltré. Ouais. Na nini armée na biso moko bazobosana wana yeso ba régie des eaux pour ba luka ba troubler population. Ouais. Bazokosa. Ouais. En tout cas na remercie ndenge répondre bango penza en tout cas moko na moko. En tout cas félicitations Nzambe vraiment pambola yo. A pambolo parce que ozo répondre na place na biso po en tout cas toza blessé na mboka na biso eza ya kobeba. Ouais. Bango bazo sala ba coca jambo wana partout on dirait tant batikela ki bango pouvoir babongisa ki loko. Babongisa ki loko te population eza na posa na bango te. Muto a protéger ki bango ezaki président Félix. Parce que biso nso to lembaki. Muto a protéger ki bango ezaki président. Mais lelo oyo, nous les Congolais toza tale la président de la République. Pour aza mwana mboka. Parce que désordre moko lingaki bimana mboka oyo. Mais le quoi fait président Félix Aleka ki to tika ki po aza mwana mboka to ebi tatane to ebi mama na ye. To baki ke oui aza mwana mboka ko eba souci bana mboka. Le quoi président Félix a protégé ki bango. Ba travailler. Yé moko moni réalité a décidé. Tozo Zelaye a décidé. Biso population to lembi. Les gens souffrent. Ouais. Le long de baby important ça va policier. Na ba militaire. Qui ba futa qui ba policier bien. Ba futa qui ba soldat na biso bien, ba soldat na biso bazo souffrir. Les long ba soldat na biso ba ko ba chege. Eza passe merci na ndengo répondre bango. Na landi vidéo na on a YouTube. Na mono répondre ba on a un numéro na YouTube na mono répondre ba en tout cas merci beaucoup Nzamba pambola. Merci maman. Toko kende na bango kaka ndengwana parce que balekisi Mamu Chabo
na bosana iko répondre yo il faut eba une chose ba ebisa bino lokuta wana te ke bazwi ba Rwandais eza lokuta il n'y a pas de Rwandais batindi kuna nana otinda ba Rwandais kuna Félix Azalia chef de l'état tout mouvement ya ba militaire nana oza eza ba kuluna nde batindi ba jeune oyo batindi kuna bazokita na mbujima pona okende kanya makasese la difficulté zande ke kanya makasese sango batongeli bango bandako te batie bango na batante bako banda kokima donc mamu chabu na ebite soki biloko wana olanda kango wapi alors soki olandi makambo lokuta esika mususu mamu chabu ko yana ngwa wate eza lokuta ça n'a rien à voir avec les Rwandais tous wande ko mususu. Bonjour Ndeboyezer. Bonjour. Bateau FCC a débauché na opposition. Bakoma le bata FCC ingele photo Thomas Luwaka, José Makila, Steve Mbikai, Lambert Mende, Olenga Nkoui, Willy Michik, Bruno Tibala, Bruno Mavungu. Nous sommes dans la position FCC a débauché bango bakoma na. Bozo bosana ga lisanga bonga kwa. Na FCC bango bakolo bayelo. Oui. Baza ebele ezana mwasi mususu ya pembe wa zalaka na UNC ezana to yebi awa ba to baza ebele to zwande mususu. Ndekolizer boni. Bien. Obatela docteur na bisaye kuna ayepona bino asunga bino bozaka mutema mabe. Okinde bino ba policier na bino mpo basala yeso mabe la comme la fois passée basala ge mabe. Tozo batela banani basala ki mabe banani bazaka mutema mabe il ne faut pas qu'on généralise tozo ande mususu. Oui, bonjour mon frère. Ils ont dit qu'on a office à partir à France. Oui. Oui. Bon, batoto bazowana ibele na bango bautaka ni DPS na bachi balawana nyoso. Mais loko na bengi nazo senga ndiko na biso moindo. Vraiment soka bigo so na bato a este. Batingi la biso banzoi oya lubaka na biso wana. Poto meka kutinda ngona nzela kinga kati na ba retraite ou batata wana tout bazokende ki. Pe e pa ba bere rouge wana ou bazosakana kana kombo nzambe ke no bato bere bakufi na Congo. Mais soki bato bakufi na Congo eza bango ndi babomi bango na mokonzi na bango te. Yango nde vraiment ça l'effort apesa biso bakontacta bato wana totinda banzoi wana bandako na bango na Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Eza moindo zanja lobaka makamwa banzo était c'est l'honorable Draza eli ya Ituri ya kuna ya Aru nde mtu alobaka ke nando batindela bango banzoi bazwa bayoka ntunga bambororo tozande ko mususu. Oui, bonjour Ndekolizer. Bonjour. Comment on a ndeko Fistuchimana na bandi na debono. Oui, pour la question de Kibichou, te répondre par rapport à la politicien ou à l'opposition. Bon, en fait, trahira peuple, si on peut le dire. Déjà, nous avons Martin Fayolo, l'élection du gouverneur. Oh mama, oh mamé. Moi, bonjour. Bonjour. En tout cas, vous voulez la fatigue. Il y a respect à l'accord FCC qui respecte l'accord. L'accord il y a respecté. A signé la palou à tout le monde a baronné la souka. Donc, l'accord, ils ont dit ça. Zanga Mobutu. Constitution d'abord. Constitution de l'Ekinyos. Ou ça a distraction. Comme Nasuka. À bientôt, Bazinde. Merci beaucoup. Comme on peut savoir les autres, bonjour, Ndekolizer. Comment on a Franck? Bonjour, Franck. FCC Balobani. Surtout Bruno Tibala. Azaki Otaï DPS. Bangwana Basumbi en bon. Otoki par la mère Mendy, un vrai tisséquidiste. Basumbi en bon. Basé belé wana bango basum na bongo bindi comme ça bango passé bazela bakimi nonti ba tuna ngulu. Merci beaucoup ndeko nanga tozwa ndeko mususu. Allô ndeko Eliezer. Oui, allô. Mwana Kolomboka. Oui. Bonjour. Bonjour. Pona ngana kopesa kombo ya député o na yebi ba debochaki ba député mibale ya biso ya MLC
ya liboso ezali ndeko Germain Kambinga. Ndeko Germain Kambinga oyo azalaka moko na biso badepute ya MLC. Bayiba ye badebosha ye po basomba ye na mbongo. Balongola na MLC bamemi ye kuna epa na bango. Ndeko ya mibale ezali Roger Tingi. Roger Tingi azalaka mpe moko ya biso ya fourmi. Oui. Ya MLC. Ya MLC toujours. Bandeko toujours ya PPRD, ya AFDEL, baya, bayiba ye, badebosha ye, do basomba ye, ya kosomba, bamema ye, kuna epa na bango. C'est pour là, il y a que celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Au bango sala ya mabe, ekomi kozongela bango. Yango muya ya rappeler bango. Ekomi kosala ke bande kwa bakoma kolela bilela lela. Ouais. Mais nzambe a confondre bango déjà. Ouais. Bakoza bakomona ndenge bakosuka. Ouais. Ba criminel mboka. Merci ndeko leser. Nzambe asunga yo, nzapa batela yo. Merci beaucoup ndeko nangai, tozwa ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Bon, concernant la partie où va débaucher la FCC, Sony koloba débauchage. Ils ont tellement élevé minutes et kokate. Quand même, je pars vite na cité au Nazwa. Bruno Chibala, IDPS. Sami Badibanga, IDPS. Kalamba Moulamba, rapporteur. IDPS. José Makila, MLC. Oui. Pierre Kamboudia, UNC, Néné Nkoulou récemment, FDC, Basile Olongo, Don Junior, le parti politique. Que dire de MRS? Ineffect, il y a Baba. Donc, tellement basé, belé, na kolexeti, ba minute, Bayoka Soni. Bayoka Soni, ko? Banchoro, yo. Oh mama, mais tous on est comme ça. Il a un message général pour la président de la République. Ouais. Et les députés ou les sur le Kabila a équipé Bangote. Il y a ça, et Souka Monique a commis à Souka, mon société a fait ça, mot d'ordre. Fait pas après. Il y a pour Sila na bango comme ça il y a le quoi bango mona ke bazana ba soda to ye ba soda ni bazana ngamba peuple police ni bazana ngamba peuple na o bazana ngote to Sila ngamba mo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko nangai tozwa ndeko mususu. Merci ndeko Eliezer mon akolo lopango pour l'opportunité pesi biso. Ouais. Et on sera la voice. Je crois Bible Zoba. Yo som o to sala na se futa marana se. Ouais, tout ça paye ba. Awa, lola pesa awa. Bible Zoba bali susu, mabe o lingi ba sala ote. Ko sala pe moningate. Moningate. Ba se référer batala oyo bango ba sala mabe. Ba se référer batala yango. Alors, il y a comme tant la vérité non. Oui. Comme tant la vérité parce que Fachi azara pour na travailler pour na intérêt en moka. Ça se voit. Ça se voit. Attends, lui qui a noté faut dire pouvoir na magwinga ibo pas na sanga ni chone fra parce que déjà makambo odo sala ils ont faire preuve que non donc azama na sushamboka attends je na magwi mais ngai personnellement je soutenir pour ne penser ba œuvre na déjà là que non azana pousser à envoyer la pays bango balingi blocage et talibango pour na reciter bato yo bazaki na opposition Kabila débaucha bango baza tellement belé mais pour na empêcher cette bonne espace. Je crois qu'on a à 3 combos. Bisanga Bungama. Tu dis que notre Zala en opposition. Azana opposition va débaucher à Kenda. José Makila. Azara en opposition va débaucher à Kenda. Thomas Louaka. Azara en opposition va débaucher à Kenda. Steve Mikai. Azara en opposition va débaucher à Kenda. Ingele Photo. Azara en opposition va débaucher à Kenda. Bazaï Belé Oyo va débaucher à Kenda. Donc, du coup, Azara en opposition. Donc, c'est ça le problème. Alors, tout peut s'affatir beaucoup. Pour Congo. Je crois que nous sommes en ce qui est en pratique réellement. Comment on a besoin de changer avec l'État. Merci Ndeko Eliezer. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Tozwa Ndeko Mususu. Bonjour honorable. Bonjour. Ngai nazali Ndeko Kito na vandi na France. Oui Ndeko Kito. Nayoka kimbela ya kotina ba audio.
question na ngai o nga nazolinga otunela ngai bato ya PPRD bapoliticien nyonso ya Jean-Pierre Mbemba ya MLC oyo batondi na PPRD wana Kabila utaki na bango wapi badeboshe bango ti lelo sikoyo bakomo lilalela non bazala quand même bato bango bazali bato ya koloba na mboka wana te bavanda. Merci Nicolas. Merci beaucoup ndeko nanga bavanda ko bavanda vraiment tous ndeko msusu. Bonjour honorable les Bonjour. Bon, pour la question Pesaki Bisso, d'avance parti mosusu motoki ko lobame PPRD. Bangote. Bango moko ba yebi na mitema na bango ba débauchage o ba sala na. Ba débaucher. De l'eau continuer ko débaucher na IDPS. Voilà. Bandoki wana ozomona wana le président de la République a devu m'abete. A moniqué le pays va mal. Ouais. Boya a consulté. Abeleli. Et bango lokola baza bandoki balingi congoté, balingi peuple congoté. Yango no moni na baza na ba déclaration inutile. Mais toujours de la bango na bien ferme. Lingi balobi aux élections anticipées. Boulu luka moye botia elongi ya admettons dirigeant ou responsable ya parti na député to kota la bango banana ba ko voter bango. Toujours de la bango à pied ferme. Ouais. Bango mo ba yibike ba congolais balinga bango te. Ouais. To linga kabino te ba to perder. Wana ezali makambo ebi makana mitema ba congolais. Bo yeba kango déjà que bomi mingi, bo sele mabe mingi. Donc le temps est venu pour se taire. C'est le contraire, c'est bino boza bato ko senga pardon au peuple congolais. Mais c'est le contraire bozoko yokate. Merci. Merci beaucoup Papa Nangai. Tozwa ndeko mususu ba nazomona message. Les noms des politiciens débauchés sont Bruno Chibala, UDPS, Sami Badibanga, UDPS, Moubaki, UDPS, Oben Minaku, UDPS, Emmanuel Chadari, UDPS, Steve Mikai. Ils sont nombreux, certaines personnes. Non. Olengankoi, Emery Okundi, oui, Lisanga Bonganga, Pierre Gangoudia. Ils sont nombreux, certaines personnes, je ne connais pas leur nom. Merci. Merci beaucoup, Ndegonangai, Tozwa Ndegomusus. Allô, bonjour, Ndekeliezer. Bonjour, Ndegonangai. Na proposition na Lobana. Ezana, Sami Badibanga. Thomas Luwaka. Sami Badibanga, Thomas Luwaka. Conte. Bruno Chibala. Wana gane na tikili. Germain Kambinga, Bruno Chibala, Sami Badibanga, Thomas Luwaka. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Émission ngonenge komi elenja. Tozwa ndeko mususu. Bonjour. Mwana Kolo Pango. Bonjour. Biso. Bana ya Njeli. Masina. Tuza koloba pona émission na kitoko tolanda kilobi. Bato FCC batika makelele parce que bango bapanzaki RCD Goma pe bazwi bato nyonso bapanza MP basomba FCC na mbongo bazwi batundu RCD Goma na mbongo MLC bazwi Thomas Luwaka bazwi bato nyonso toyebi basomba bango na mbongo donc batika makelele po bana chango bana kanda makasi soki président a décidé soki bango batelemi tokobima ndenge tosalaki barwandais ntango bakotaki. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko na ngai. Tozwa ndeko mususu tokomi kokende mbangu parce que faut tosukisa. Bonjour mon akolo le pan. Bonjour maman. Ezanga Francine azaka na Kishasa a. Oui maman. Bato oyo bazolo ba débauchage oyo ya FCC bango babosani ndenge baboma MLC. Oui. Mutu aliboso basomba na MLC eza Antoine Gonda. Oui. Ok, na Yves Kisome. Oui. Thomas Luwaka. Germain Bango baboyaka débauchage na bango.
déjà bao baboma ti Germain Kambing baboma boteti oyo azali kobina Omer Egwake. Merci beaucoup maman makambo bato baza ebele tozwa ndeko mosusu. Bonjour honorable. Bonjour. Na sujet opesi biso poto décortiquer badepute bakima baparti politique na bango ya liboso oza na Tshibala UDPS ya mibale toza na Mafuta ya misato toza na Lowaka epuis toza na Germain Kambinga. En tout cas baza moins mpe ebele baoyo baza lokoso batambolaka na kosala pays bien te bato wana nde toni tolobaki baoyo nde bazosalaka mboka eninganaka na baproblème difficile bayeba oyo balieba oyo bapesi bango bambongo bazosombaka bango en fait baponi bango basalela peuple bakomi kokende kosalela moto mosusu nde tonga todevale ndenge otuni biso mituna yango mpe nabi korépondre na unga nayebi nayebi. Merci beaucoup maman tozwa ndeko mosusu. Bonjour. Est-ce que le président Félix a fait comme un mail parce que nous avons s'il vous plaît. Oui, ndeko nayoki yo bien te bien question na yo ezaki mwana se nabite soki ozali koloba na se mpona nini soki ozali kobanga nini. Bonjour ndeko Eliezer, c'est Alex depuis la commune de Mongafula. Les opposants corrompus par Kabila sont Bruno Tshibala, Sami Badibanga, Joseph Olenganko, Roger Lumbala, Tambo Mwamba, Azarias Ruberwa, Théodore Ngoïka Sanji, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Nazoloba mpona makambo ya oyo olobaki. Papa na biso Félix azali 100% congolais. Ouais. Ezali mboka na ye akosala ndenge alingi malgré mibeko ya mboka. Soki azalaki adversaire soki azalaki congolais wana akoki koloba lokola azali congolais te aza na biko ya koloba te atika Félix asala na mboka na ye ndenge alingi wana eza mboka na ye 100%. Tata mama congolais batia ye à l'aise batika ye eloko moko te baza nango kuna 0/0 atsuki wana. Merci ozalama. Merci beaucoup maman tozwa ndeko mosusu. Jambo ndugu Eliezer. Jambo. Ni hapa huko Katanga. Fatana na vile ulisema tutaye banjina abantu bato de pesa ndio kupartia. Basikie nchunga. Basikie yambo kwanza. Tuko wa kwanza tuko na Bruno Tshibala. Wa pili Lambert Mende. Watatu Ngoïka Sanji. Waine Sami Badibanga. Watano Alain Atundu. Watano huyu Emmanuel Shadari. Wa mwisho ndo Sheu Kitundu. Ndio wenyewe nilipata ndio nakupatia bale. Hapo tunachunga tu ni kidogo. Mulisemaka mambo ya operation Kangamo hivi. Kama yafanya operation Kangamo hivi. Et puis opération de Bindako, tout on a toujours pas Kinshasa. Comme on a déjà démarré là où chez nous pour démarrer. Accent, merci. On va démarrer par les Bataska Yambo. Ok, tous en est Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Voilà. On a bien à partir à Belgique. Après ça va combo ya bateau yo bazalaka na opposition oyo badeboshaki toza na Olivier Kanitatu Thomas Luwaka Olenganko Tshibala Badibanga Yves Kisombe. Voilà, opesa Mamouchabou Mbote. Au revoir. Mamouchabou ayo ki on appelle Mbote. Mamouchabou okomi vedette il faut fouta mon ya publicité tous en est comme ça. Mbote ndeko Eliezer. Mbote.
tozoloba makambo yango oyo kaka na mai ya miso mpenza mpona mboka na biso zwa bakombo ya bapolitisien pesa na yo mama bango basomba Thomas Luwaka MLC Yves Kisombe MLC Chibala IDPS Ali Bini Simukindi Inafek Ilunga Leu Inafek Age Matembo Inadefe ya Mwando Omer Ngwake MLC José Makila MLC Jalicie Mbusa MLC de bakombo ya bango oyo balongola bango na opposition bakomi ya bango mama oyebi bango ekomi koswa bango mama oyebi Zambe abatela yo Zambe abatela Congo. Merci mama oyebi en tout cas oyebi tozo mususu Mbote honorable Eliezer Mbote na équipe mobimba ya tokomi wapi Mbote honorable na kopesa mwa kombo ya bato yo baza ba victime ya débauchage ya FCC oyo lelo bazopiolola oyo mutu aliboso oyo ya penepene awa toke nanu na ancien premier ministre Chibala Brino toke na Sami Badi Bangantita ye kutu na regreta na bavoi na ngai on a voté na 2011 tokei na Mutanda toke na Chibala Nzenze Brino na bamisusu baze ebele liste eza ebele oyo nga naza na bango na mémoire mpo na minute oyo bango wana merci honorable merci beaucoup ndeko na ngai tozwa ndeko mosusu Mbote ndeko Eliezer Mbote papa wapi Mbote na bandeko nyonso eza ngawa bino ndeko Pedro na Washington State nayebi ke toza na baconsultation eza eloko malamu kasi problème na biso eza moko na kati ya Congo toza na problème moko c'est Kabila biso toza na expérience ya komona ke ba dictateur soki dictateur asili kaka bosilani na dictateur équipe na ye nyonso esilaka na minute qui pouvait croire que baramoto akosila makasi nzimbi mayele bazingzong nana okai kondimaki bakosila me ntango kaka nani maréchal asili mbala moko makasi na bango nyonso esili tomoni so na Angola Savimbi ntango Savimbi asili mbala moko babenben mbala moko bakamotelo banali bango tu basili mbala moko problème na biso ezali ya kosila na Kabila soki tosilani na Kabila bakolite na ya nyonso bakosila na seconde mboka mpe ebongi na soki wana. Merci beaucoup papa Nangai pour la contribution na yo tozwa ndeko mosusu. Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Merci pour ton biso. Nayebi bien que na opposition to yebani. Bato FCC bakolobela bongo bakolobela biso bongo te. Ouais. Teli ke bangonde bato basombaka bato. Bato aliboso. Bapesaka bango bambongo. Marché. Ok, bakima na bakana bango d'achat et de vente. Maintenant lelo nayebi na lisanga bonganga kolobela biso te akolakisa biso ni biso simple peuple congolais biso bakombata akolobela biso ni lisanga bonganga akimaki opposition akotaki na FCC akanisaki espoir des athées akotaki na FCC non nga mutu nazoloba boye ngai kutu na bandi kosala taximan naza taximan namemaki lisanga bonganga butu na lemba tina bavile nyonso wana azotambola azosola na badepute ya FCC baministre lisanga bonganga ngai nayebi ye très bien sikoyo akolobela biso ye lisanga bonganga lelo akomi ke fayulu kaka ndenge ozoloba papa na ngai ntongo bato ya FCC bakomi koutilize nano baopposant wana baza baopposant te Chibala tuloba boso na Chibala ayaki na 10e wana abimi na prison oyo nake okota na mfumu na président Tshisekedi ntango azalaki na bomoyo alobaki nini
lelo tibala tikali premier ministre non basombaki be bato a FCC bakolobela biso nini toyebani papa na ngai bango bakolobela biso bongo ta ce peuple tolobi ke pesa facture tokabana. Merci. Ngonge tikali muke alors que ba message ça ebele moyen te émission ngo elenja. Bonjour moi la Kolo Pango de Colézer. Bonjour. Izanga Jacques mukenga na beki na commune Barumbu. Oui Jacques. Moi la Kolo Pango biso to koma bana Kolo Pango po ete Congo eza biso nyonso eza mutute. Nina loba kaka boye. FCC bazana leso ko pesa peuple congolais te. Po ete bango kala mingi te bazokoma pe ba opposer bayoka ba gaz ou ba opposer bayokaka. Po e bazwa bato nebele na mbongo bazokola binoti bala. Bazo kola jamais kaminga bazwa bato lokola Thomas Luwaka bazwa bato lokola Lisanga Bonganga bazwa bato lokola Sami Badibanga bazwa bango na mbongo bayebete ke oyi kosala moninga mabete ko ninga pe basala yote bango basali biso mabia banda 18 ans calamité ba okoma ba opposant bandi mape ba gaz oyo banda ko pesa bato tango bazalaki na pouvoir bape bazwa yango bayeba te tobosani eloko moko te biso peuple congolais tupe tokobosana eloko moko te mpona bato FCC kala mingi te bazokoma baopposant basupporte mpe pasi wana nabengi nakomi na baombo nzambe apambolo meselezer. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup ndeko nanga tozwa ndeko mosusu. Oui, mbote mwana Kolo Lupango. Mbote. Ngai kombo na ngai Maël général. Bon, nalingaki na loba pona si toza na ngo lelo. Ezaki na koloba lelo so totali Germain Kambinga na Thomas Luwaka. Bango balongwaki na MSC ba se retrouver na FCC comment. Alors, batikela biso ba distraction ba FCC, batika ba distraction. Ce qui le ko arriver que notre bato mususu balongwe na ngambo na bango FCC ba région de chef de l'état pour na idée où étali nation mobimba eza ya malamu mpona kosunga ke Congo ekende de l'avant au lieu que batala individu eza idée mo ya malamu mais ce que bango balini bato batikala kuna banda kotala individu au lieu que batala mpona honneur ya peuple congolais batala avantage ya peuple congolais bango balingi basala makambo na bango wana batika bilo na bango wana en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko nangai na lingi. Je pense que il y en a trop de messages. Oh my goodness, qu'est-ce que nous allons faire? Je prends 4 messages comme ça, to silisa parce que dans le message est liquide. Bonsoir, Ndeko Eliezer, awa eza passer David à partir de New York, Buffalo. Talangana lobi boy débauchage oyo PPRD et sala na niveau kosakana te. Ngana zo encourager président Félix à tchaba moyen en G. Soki moyen même ko débaucher même Kabila ye moko a débaucher à tchaba moyen en G. Soki moyen ko débaucher Kabila ezali a débaucher a débaucher yo kele mawate. Merci. Yo sko message na yo ndinga ngo pesika koseka bonjour Ndeko Eliezer mwana Kolo Lupango. Bonjour na yo moko. Bonjour Ndeko, nalingi na pesa sourire bosala ka ndenge nini pona kotinda mbongo comme mbonini. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Oh, excusez. Bon, oui Ndeko na otindela yo kombo ya collaborateur nanga, je crois pour que okokako tinda ya yoko pesa moninga sourire ezana ngo malamu pona tosunga na katala kaka. Bonsoir honorable, je réponds au nom de EFI depuis USA. Regarde cette vidéo, vraiment, c'est déplorable vraiment pour notre pays. L'aéroport d'Indili, vraiment. Merci beaucoup, Tozande Gomsusu. Bonjour Ndeko Eliezer, Reza Ibrahim. Bonjour à partir des États-Unis. Oui. Na kombo ndengo sengi ya bato yo FCC ba débaucha. Tozo banana na kizenga na palo na mobimba. Oui. Martin Fayulu na eside na mobimba. Oui. Thomas Luwaka. Oh. Nani José Makila. Mubaki o bazwa kutu mwa muke bazwa ye bazonisa ye batika na balabala. Personnalité. Bala.
Sami Badibanga oyo mbuta oyo yani lisanga bonganga ouais olenga nkoi omere egwaki donc baza ebele pour 30 secondes de sili merci. Merci beaucoup aux Olekisaki Nayo. Ozaka Gaboy. Tous on ndeko mususu. Bonjour maman Kolo. Bonjour maman. Kombo na ngai maman Natalia Allemagne. Naina loga mwa Kolo pana zolanda video na. Oui, loba na yo maman. Mamba Kongo papa ici sana pongi na miso. Posa olala. Exact. Tona ba. Mais penser mécanicien zaka na Kongo. Monsieur les hommes babi. Balobaki moko nangle babenga ngo body language ke façon ya mutu ya ozalela moko elobaka pe caractère ya mutu wana eza kofinga te. Mais Martin Fayulu soki otali elongi na ye omoni qui il est vraiment. Nga ntango ka natalaka elongi na comprendre déjà vraiment qui il est. Naza nanga choqué makasi te na ndenge akende koyamba Moïse Katumbi te parce que elongi papa il a ça vraiment quand une gratitude na vraiment mona kolo lupango nzamba pambulo na musalo salaka lobango ndenge ezaleli Martin Fayulu amuta mutema mabe koyoka nosoni te toyina te toyina te sekime nzambe toyina te parce que c'est que la vérité. Parce que mutema mabe oyo aza nango eza eloko omoni mwasi soki mobali aboyi esiko mobali ana ndo omonti bapasi moko ya makasi ndenge eno Martin Fayulu azango mpona Félix Tshisekedi. Mais président na biso nzambe abatela ye elo mo te ekomeli ya mabe tala aire tozali en Allemagne to à 3 heures tosandelaka mpona président na biso ti ba aire donc mutu takomona ye ata basali nini bakabili nyonso wana ata basali nde nini baomona ye te ndeko elezi alimbisa na lekisi ta. Merci beaucoup maman. Je pense que Félix est mon quoi répondant tango Sylvie Bongo ndeko nanga ya mwasi oyo atunaka ye likambo alobi ozana droit ya koloba mais Félix parle du destin. Félix et ozali absolument na droit na yo ya kosala soit tes spéculations soit tes volontés eza choix na yo mais il y a aussi eloko nzambe abongisi oyo tobenga destin yango ozomona ngai naza kowela te chaque chose en son temps lelo toza na bitumba ya kolibere mboka tolibere na mboka après tokoza na bitumba ya koconquérir pouvoir tokotala na moment wana est-ce que ndeko Moïse to miti ensemble oui nana koleka liboso o ngai bon soki toyokani tokotala oyo koleka liboso soki toyokani te na bondeko nyonso wana katobi ok moto na moto ake kote na ye kita peut-être oyo akobima akanisa moninga azwi premier ministre ou bien ça on verra donc pourquoi tobanda kobomana voilà tozwa ndeko mosusu me bandeko nanga bokolimbisa ya plein de messages tozozwa bato mibale bongo tosukisi. Bonsoir, mwana Kolo Lopango ndeko Elezer. Bonsoir. Eza ndeko na yo awa na États-Unis. Naningaki na répondre na mutuna na yo oyo otuni ba Congolais na ebite monde entier je ne sais pas. Que nani oyo autaki oyo azaki na nini na opposition oyo Kabila amema ye à travers corruption mutu ya liboso oyo ngai na moni donc wana eza kotuna te ou bien nini wana eza na ba preuve tangible ezali nde Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa Mulumba yende
tozalaki na ye na opposition et puis Kabila amema ye a débauché aussi qui s'est ok ndeko nanga merci beaucoup eza yayo opinion tous en ndeko mususu s'il vous plaît. Kololo Pango. Bonjour. C'est John à partir de la France. Zobenga opona souhaiter en tout cas bonne journée nzamba batela. Merci. Ngai kanalo ba biloko misato. Passeport toujours soutenir vraiment Fati Atika Bisote. Passeport c'est si là. Ma passeport et puis mbongo ya Covid toujours futa pena na aéroport mbongo wana pena. Batala ba situation wana et puis Fati akende mbango vraiment kende mbango azonga simate. Et puis ba situation ya ba député nazana besoin pena bana kine bana Congo baye baka pena ba député na bango ba photo na bango to nga to mona neti Daniel Safu ou na monaki na aéroport. Vraiment c'est très important bana qui to bana Congo baye baka ba député na bango na photo na bango. Merci nzamba batela en tout cas na oyo nyoso zali ko sala ko na bana mboka. Merci, ciao. Merci beaucoup. Je dois terminer. On doit en tout cas atterrir en bâté. C'est compliqué. Bravo papa Eliezer. Bravo. Tia bango na poisa. Merci ndeko na ngai. Ba lukela makambati le poison. Lelo sepela. Tia bango na poisa. Bimisa bango libanda. Ba nyonso e ba bebisa Congo. Nzambe lelo abeta bango filmu. To kumisi Faci. To kumisi Nzambe ndenga pesi biso Faci asungela biso mboka wana. Ba nyangara kata nyonso wana. Hey. Bakatana. Amen. Merci beaucoup. Bonjour Ndekolize Rezanga Ale Ramazani. Oui, Ndeko. Uvira. Zobenga partir Angleterre. Tosepeli ndenge ozongeli Elizela kala. Elizela kala penza. Mais makambo ya débauchage wana ezala te mon frère. Moto azala moto. Moto akozala moto ape perdre te moto ya Kabila au Kabilisa oni. Moto aza na droit. Ya kokota na parti de pesi lelo soki abimi lobi akozala na pepe aza moto. Est-ce que tozongi na tango esclavagisme? Soki balingi babima na pe perdre eza problème te. Kopenga ngo débauchage te. Basa bato. Félix aza na droit. Ya ko consulter n'importe qui. Moto aza na besoin kolongwa alongo. Bazo sa ni ko na FCC. Ça la tout vraiment. Matea na yo ezokota. Yo nde oko débaucher bango za Félix te. Bayo kakayo. Ndenge bazo yo kawana bakoya bango moko na normal. Po bazaki normal te. Bakozonga na mulongo bakozonga normal. Po babundela peuple, ko bundela Kabila te. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Je pense qu'on termine par celui-là. Bonjour, Manakolo Lopango. Bonjour. C'est un frère, à l'idole à la Brazzaville. En tout cas, papa Eliezer, vous savez, vous savez, vous avez fait à Pambola plusieurs fois. Merci. Parce que oui, donc là, ici, que vraiment, vous allez Congolais d'origine, disons, bongo, ngai, pour ngai, vraiment. Na motoka na ebagi ke na baza batebele menga na ebi motoka moko ya monene pesa ke na kata MNC motoko la José Makila ndenga kenda kuna mawa bon moi to ka minute na monya ba seconde ko ki vraiment ko la pambola yo na musala zo sala to zo mona papa to za ka derrière yo papa ta sa le rete na kombona ta sa jeter. Merci beaucoup. On termine cette tranche par celui-là. Bonjour, ngai comme ngai Sœur Nicole Nazana Canada. Na lobby Bazwaki Chibala, Premier ministre de l'IDPS. Mozito, Premier ministre, n'a parlé. Badibanga, Premier ministre na IDPS. Na IDPS, bakoka ko boulonner IDPS te
mais na palu tali ba détruire palu yango na kana partager on va merci. D'accord, merci beaucoup maman. Je pense que tosuki si nayo pambate soki tokoika kaboye. On va aller jusqu'au petit matin. Mais il y a quelqu'un quand même qui insiste là. Bonjour honorable, comment vous allez? C'est Franck à partir de Johannesburg. Oui, bonjour Franck. En réponse à votre question d'hier concernant les gens qui étaient dans l'opposition, qui ont été débouchés dans FCC, je voudrais dire ceci, les cas les plus patents et criants, c'est le cas de Bruno Tshibala. Et je crains aujourd'hui que M. Fayoulou soit aussi débouché face aux positions qu'il est en train de prendre en ces dernières minutes. Que les gens de FCC comprennent qu'il y a déjà éveil de conscience, les leaders congolais n'ont pas besoin d'être débouchés. Ils ont compris que leur histoire est à la fin et qu'il faut avancer avec les leaders qui a une bonne vision de notre pays, c'est Fachi. Merci. Merci beaucoup. Tosukisi wanapona lelo bao tozuite bolimbisa biso bande konangai parce que temps les amours est belé. Na lingaki bo comprendre. Bokoti komitu na lelo le PPRD. Ba constituant sur base de quoi? Débauchage. C'est un parti qui n'a jamais eu de membres. Et ce que nous disons bande konangai, tokoti ko faire taire nos divergences. Nous regarderons la République. Il n'y a que deux camps. Ceux qui veulent donner les béquilles, na Kabila na Batunaye. Mais ceux qui bandeko wana, place Bazali Kotia Moutou, ça m'a même étonné, je vis un député de l'opposition, entre guillemets, de Congo central, nous connaissons dans ce parlement-là. Allez, non, on ne peut pas faire ceci. C'est pas des monnaies, papa. Vanda. Ngonga yokoya toko beta na ba armes non conventionnelles. Nous savons qui fait quoi. C'est une question de la République. Bande Konangai, les 338 députés au Bakobeta Katolo. Combien va bénéficier? Balobi na bino bazope ça va député, bazope ça va député 7000. Oui, admettons que bazope ça va député 7000. Bino ko benga bato bopesi bango $300. Oyo nazolo baka tata oyo candidat malheureux na élection à ba gouverneur o gentini ngobila beta o na élection ako tambola kana saka mbongo eza ya nini. Et il s'expose parce qu'il y a ba faire na ya sala. Monsieur Ozali ko s'exposer politique eza compliqué il y a kabat politique est compliqué. Ceux qui moi si na yo à côté ya yote politique même quand moi sala ngo anoté un jour on regretter. Nana problème te. Merci na bande konanga nyonso tout bakolanda. Bienvenue na et bon retour na madame Mariam oyo autaki Dubai na yewana yaki ko visiter et nengo bozomo na wana yaki ko visiter dépôt ya JFM service commande ko sala ngwa distance sans se déplacer. Oko benga ye na numéro na ye. Je vais encore vous repasser le numéro. Mais boye ba que JFM service c'est toujours à votre service. Nana yoka problème te que mutu achaki biloko na ye na JFM biloko na ye comité te. Je vais vous donner quelques numéros. Voilà, numéro il y a Mariam pour la commande. Beaucoup ça la commande sans bouger. Oko somba mutuka, oko somba nyoso koluka na Dubai en appelant ce numéro là ba sombelio ba telio et yé komi awa oko zwango na limité awa et pas JFM awa na limité. Sans que aucune tracasserie mutungisi ya matalité awa. Quelle que soit place aux ali, aux anapoto, aux arapi, oko benga na ba numéro oyo. Plus 971 525 529 569 plus 971 525 529 569. Oko benga pe na WhatsApp oko benga pe na numéro oyo plus 243 840 329 333 plus 249 plus 243 840 329 333.
Okobenga Mariam na numéro wana. Mais Bobo Sanate, je fais un service à votre service. Ozala na Belgique, ozala na France, ozala wapi, Danemark, ozala wapi. Okobenga, je fais un service. Bakomemela yo biloko avec toute assurance sans que dossier ezala soki ndenge nini. Numéro ya JFM service plus 49 plus 49 152 105 88 990 plus 49 152 105 88 990. J'ai fait un service à Zawana, bien sûr, nous autres Tungisamaki, mais agence Ezali Kokoba, on doit aussi féliciter tous les collaborateurs de GFM Service Baoba Salisi Misalaka, le Kola Yemo en bonne santé. Bientôt là, nous allons revoir ce monsieur-là. Mais GFM, l'avantage, au Kendematadite, au Kolukabilo, na Kinshasa Bilo qu'on a eu, na limité, au Yeozui, na boulevard, au Kota Boité, au Kozabilo qu'on a eu. Pour na Dubaï, passez vos commandes en direct, numéro ya Mariam, Nenge Bomoni Angouane. Beaucoup, ça ne sert à rien de se déplacer, Moutungi, si oh, test, il y a Covid, au Salibo, Ibas, te, au quoi commander, pe aux ubilo qu'on a eu. Botika la branchée bande konangai, parce que Zamoussala, Tokutan Lissobi, plus de 243, 998, 311, 332. Pesa moninga sourire. Pesa ande qu'on a eu sourire. Nengo moni sindia ye wana mwana zobela. Oh, ezaboy. Donc, to yambaka bango ningwa. Et nous marquerons notre passage sur la terre des hommes. Merci. Tomonen.